Ilunga Lukamba a aussi ordre et a plateforme na bango FCC a saboté ordre à conseil des ministres, ordre à l'État. Azamu tako kangama. Azamu tako lunga busate il faut azamu kangami. Nous avons rédigé la constitution. Il est vrai que quand on a rédigé la constitution, Martin n'était pas encore parlementaire. Alors quand on a rédigé la constitution, il faut noter mes amis, quand nous avons rédigé la constitution, nous avons prévu ceci. Nous avons la majorité et l'opposition. L'opposition n'est pas là pour conseiller ceux qui dirigent. L'opposition est là pour constituer une alternative crédible. Donc, en attendant l'élection, dans 60 jours, on va pousser Mikolo. Parlement est quoi? Gouvernement est quoi? Le gouvernement peut premier ministre Aza Mutomboki. Le Aza Mutomboki, président de la République, a koye bisaye a tiré conséquence à Tomboka naye. Et dit que le bakeno a longwa qui premier ministre yemoka Tomboki. Chef de l'État longo liete. Yemoka Aza Mutomboki alors. Aye bisaye. Le Aza Mutomboki tiré conséquence. Tiré balesso à côté. Le premier ministre Aza Mutomboki à Kolongwa. Gouvernement est quoi? Parlement à Batomboki à Bomiango. Alors, moi qui suis blindé, moi qui suis makate. Nde tozunda kisa Maréchal Mobutu. Tango nyamu ya mwekotaki Maréchal Mobutu asaki ndeni. Alongoli ba politicien nyos na gouvernement. Abino administration à l'état pezali. Nde azwaki ba secrétaire généraux. Na 93. Ache ba secrétaire généraux ba kamba mboka na ye moko président. Maman, batata bandeko, bapanzi sango, na yambi bino ne sengo, po boye koyanola, ko répondre à l'invitation oyo, tutindela kibino, na siège na parti na biso MLP, na salle de conférence na biso oyo. Comme Nango, Saleh Bâtonnier Delphin Banza, qui fut président d'honneur dans notre parti. Bobi Gazala, qui est avocat à la Cour suprême de la justice. Yannou Bomoun Tokomikuna, Saleh Delphin Banza. Na bengi bino potolo ba makambo nini. Bomona ki depuis que Mokonzi Mboka a eu signature à Mboka, ti lelo, ti événement momona ki lobi, bazo linga sala musala te, bazo pekisaye, bazo bebis, bazo bloquer musala na yenyonso, bazo saboter musala na yenyonso. Monsieur Kabila na bato a FCC. Soko to tikari aussi to sungiye a éliminer biso, il faut to bloquer to tie bakal. Mwana muninga mawate. Nde makanisi mais c'est kabia na batu na ye baza nango. Mais bino na ibisa bino te. Démocratie na dictature baba na kate. Kabila aza dictateur. Tshisekedi aza démocrate. Libala wana eza libala mbebo eza solo te. Ba opanzana tout monde omena muninga. Mais généralement na état d'esprit ba congolais baza nango. Na chef d'état ndeka za nango comme démocrate. Na système ya Congo, démocratie ndeka comme la dictature. Donc Kabila et l'FCC ba ko disparaître politiquement. Et là on est les qui? Bon, mon ité, tambouement ba président du Sénat. Jani Mabunda, président de l'Assemblée nationale. Premier ministre Yamboka.
bango nyonso FCC basali liboke basangani liboke pona kobungisa mokonzi ya mboka pona kotelemela ba décision nyonso mikano nyonso mokonzi ya mboka pour esalema te pona kotalisa pa population azokoka te po batebele balobaka Tshisekedi atalisa misisa na ete otalaka aza mobali aza président ene na bandi na kopesa merci pour na événement ya lobby mingi parmi bino boboyaki babobangaki ekozala te mais boyebi ke nayebisaki bino lundi déjà nayebisaki bino déjà na tongo te prestation de serment eza mercredi ekosalema ndenge esalami etosi mibeko eza serment légal etosi mibeko eza babenga yango serment légal serment eza kolapa ndai engi koloba te bato oyo bayaki lobi napesi merci na peuple ya Congo na peuple ya Kinshasa po nalobaki na bana mboka likambo eza ya mabele nde eza UDPS te eza Tshisekedi te likambo ya mabele boya tosilana na Kabila na remercier bana mboka po bayaki ebele yango nde bana mboka oyo batalisaki bilemo na bango na remercier bango particulièrement président Moïse Katumbi na monaki ba député na ba sénateur na ye pe bino so boyoki pe message na apesaki président Jean-Pierre Bemba bon monaki ba député na ba sénateur na ye bayaki na pesi bango merci makasi honorable Bahati na pesi merci makasi sénateur Bahati ayaki moko na ba député ne pe bayaki na bato ya FCC 4 députés bayaki ba patriote gouverneur Jean-Tini Ngobila ayaki na PC logon yena vice gouverneur naye oyo ministre Pius Mabilo azape na ba député na 5 ou 10 députés na pesa ki merci na pesa be so merci makasi na bosanité le premier vice-président du Sénat honorable Sami Madibangi yemo kazaki wana liboso donc ezaki pona likambo ya mboka etalisi ke non awa mboka ekaboni to kaboni kote mibale kote ya bayini ya mboka o babomi ya mboka on alobaka l'état moloki l'état moyini o incarné Kabila na FCC na le camp ya mboka ya ba patriote ba niko sauver mboka ko bikisa mboka o ba non biso nyonso sima mokonza mboka chef de l'état Félix Tshisekedi pona to sauver ekolo donc tozana ngonga ya bomoko bosangani poto sauver ekolo oyo eza makambo ya oyo élection ya 2023 nanu te tozana makambo ya il faut contrer l'ennemi tozana ennemi moko monguna moko Kabila na FCC balingi baboma mboka eza likambo te naza na poste te non oh naza non awa bomoko pona sauver mboka donc pona ko sauver mboka na saibisa bino kala ko s'attaquer na Tshisekedi ezengo lobakeno ndenge eza boye au soutenir Kabila les gens ne comprenaient pas quand je disais ça nyoka na kati ya ndako foto bengala bon nyoka na kati ya ndako to akoye mamba biloko ya ndako na sima makambo ya prestation de serment wana après merci na kota mama likambo na mukuse makelele nyonso bachaki na prestation de serment na kusabote yango baza libanda ya mibeko babuki mibeko
ndenge manifestation ma kilobi est aussi constitué en mboka pe mibeko nyonso ya mboka na yango après ko féliciter mokonzi ya mboka na bato nyonso est-ce que à côté le wana to féliciter mokonzi ya mboka te to yebisi tata côté le wana te continuer tina suka po bomonaki mokonzi ya mboka pour la première fois na manifestation officielle asalaki boye biso bato tamona papa na ye bato basaka moko boye il n'y a que son père nda asalaka boye donc akanisaki molimo ya papa na ye apesi bakongolais un message naza na ligne ya papa na kotraire bino te bopesanga confiance bosunga ngai tolonga na bitumba oyo nde message mokonzi ya mboka apesaki bino ntango asali boye vous allez comprendre donc un nouveau Tshisekedi les pères dans les fils tata na kati ya mwana donc oh bon mwana kilobi eza Tshisekedi ya mukolo ya papa na kati ya mwana na ye ça c'est le grand message il faut boyeba et que non après si nous assurance bitumo to bandi ya mboka boza sima na ngai bo soutenir ngai to kende liboso to kangola mboka nde message yangwana les nouveaux Tshisekedi les pères dans les fils bon moi que déjà na minemba no baki nini le salut du peuple est la norme principale la norme supérieure parce que papa na le baki le peuple d'abord peuple bazo nyokama akonda gouvernement modèle wana yango na proposer boye 1 poto bima na poto kabina bato bazo tia biso peuple bayomba kino pataye boma parlement boma assemblée nationale ngai pe ukola mwana musala bana mboka na sengi na mokonzi mboka ndenge population balobaki lobi ngai pe na komisi maloba ngo lisusu pona ko proposer ye aboma assemblée nationale yango to bandela maponami pote ba condition nyonso esengi ke aboma maponami se koki boyokani eza te bomoko eza te mboka ezotambola malamu te bazopekisa akamba mboka malamu badesio azozwa bazotosa yango te premier ministre président du Sénat président de l'Assemblée nationale bakoti en rébellion baza batomboki pona mibeko ya mboka pe makambo nyonso badia mokonzi ya mboka azopesa donc moyen mboka etambolaka batumisa to wana eza te bazotosaka makambo oyo FCC azopesa makambo ya l'État bazotosa te talaka conseil des ministres alobi premier ministre yona ministre derrière yona ministre ya chargé ya biloko ya baparlement bosunga protocole d'état mama ne salema bango ba chargé baye kutu te etali bango kutu te mabunda kuna na tambe mamba biso kutu tokoya te boye bana basalaki na bosa koloba nango na français boye ba gravité ne batomboki ba juste du congrès bakangi conseil moka mabunda bakimisie na fungola na boye kotanga komona ye a po bazolukisa ye akimi la fungola bapesi mati ordre ya mabunda bakati courant bakati mai bakimisi bato nyonso ya misala po boye baniveau ya kotomboka ya batomboki alors que oyebi so boyeba yango te bâtiment wana parlement ezosala baréunion na bango eza bâtiment ya parlement te eza bâtiment ya ministère ya travaux publics heureusement que gestionnaire ya ministère ezotala parlement te aza na moto afutaka ye eza parlement te eza administration ya l'état
sur instruction à l'icolo nde baye koya na bafungola mususu balingaki ba kokata no babuki parlement so bolo balingaki sa bayo kobuka parlement l'état a bien organisé bien que conseil mabunda bakimise na bafungola l'état azaki na bafungola ne mususu po bato batonga ndako na bazali bato ba chinois ba format bazali nde baye ko bengisa bato ba chinois ba format pona kotalisa mambo etali baye na bafungola mususu baye ko climatisation qu'on a parlé du peuple saka na mayo aneza kawana eza climatisation moko spécial il faut que bato baza former na ba chinois ndebe ko zonga sa climatiseur baye ko zonga sa courant baye ko zonga sa mai nde omoni cérémonie na esalami boka niveau ya kotomboka ya bato bato ko sa bango sa ndeni pona bosangi na français obelo kwana donc nde bomoni cérémonie esalami eza pour la détermination bolingo abana mboka nde ba travailler wana nyonso ba kozunga na sima ke bango basala politique te basala bango na instruction de bakimisa ki bango de bomoni bato nyonso basala na politique ba kozunga mais boye bakeno bâtiment wana ezaka ya parlement te eza ministère ya travaux publics donc gestionnaire bato bazaka na Kinshasa bayebi ke non pona kosala ba mariage ba conseil bazako futa mbongo na administration boyebi yango ezaki bongo ti ezaki bongo ke futi mbongo na kola parlement sika kosanganiza te nde ba déficit bango nde ba déficit parlement esangana ke sika wana parce que na moment na parler du peuple ezalaki pona ba fête parlement ezako sangana ka kuna parler de la nation faut be belo kwana donc nde bomoni que grâce à l'administration à l'état des manifestations na esalamaki alors tango parlement ekobomama eloko ne kolanda pourquoi to sait mokonzi mboka après ko féliciter a continuer na détermination na ye tina suka tango parlement ekobomama eloko ne kolanda pour faire que na logique na etina suka peuple baza simana ki etina suka tango parlement ekobomama eloko ne kolanda ya liboso il faut élection et ça les mana 60 jours pour élection ça mana 60 jours to ko sa na seni nini na bosani ko yebisa bino te depuis mokonzi mboka Félix Tshisekedi aboyaki ko signer pona malonda akoma président ya Seni po ba tiakie na ndenge ya moyibi aboyi kokota za moyibi abiba bandela bomoni bato basaki to ba marche bato to ba kufaki déjà bato to baboyaki boyebi histoire na ti lelo mabunda abengisi basale ensemble te toko informer bango toko komela bango po ba bandela ndenge ya kopona président ya Seni donc ba bloquer na Seni ba ko bloquer na cour constitutionnelle ba bloquer ba tsa président ba lingi nemboka ekota na changa mubulu désordre ekota kao kaka bato baliana. Est-ce que tokotika bato na bayini mboka mitema mabe ba continuer yango nde likanisi na ngai so mokonzi mboka bomi parlement na 60 jours wana il faut asenga Nations Unies basunga biso to organiser élection na 60 jours. Si on a 60 jours élection ekoki ko salema te toza na juste président esalamaki cour constitutionnelle bako bakisa mikolo ti élection esalami. Alors pour essayer salema déjà na Kabila bazuku de 2 ans mais mboke ko mbamande nini parce que ba ministre na premier ministre baza ba tomboki chef de l'état a son confiance na bango te le gars baza ba tomboki azana koko za confiance na bango te parce que ba comme insécurité pour naï ata ko vanda bango na messe comme insécurité ozomona
Donc moralement ata yo moralement ko à l'aise ndé no kwana bato modèle wana na yango. Donc en attendant élection ekoya na 60 jours to ba pousser mikolo parlement ekoyi gouvernement ekoyi lokola gouvernement pe premier ministre aza mutomboki lokola aza mutomboki président de la république akoyebisa ye attirer conséquence à kotomboka na ye eliki koloba keno alongwa ki premier ministre ye moko atomboki chef de l'état alongoli ete ye moko aza mutomboki alors ayebisa ye lokola aza mutomboki tirer conséquence tirer baleso ya kotomboka na yo muta modèle wana kosala musala te. Alors lokola premier ministre aza mutomboki akolongwa gouvernement ekwei parlement batomboki abomi yango alors mboka etambola nde mboka etelemaka te nde tozwi ndakisa maréchal Mobutu tango nyamu ekotaki na kota classe politique jeunesse wana ikotala pongi abimisa libanda. Alors tango nyamu ekotaki maréchal Mobutu asaki nde nini alongoli ba politicien nyonso na gouvernement abino administration à l'état pe ezali nde azwaki ba secrétaire généraux na 93 atie ba secrétaire généraux bakamba mboka na ye moko président azwi secrétaire général mo aza le doyen ba secrétaire généraux nde azaki coordonnateur à gouvernement. Donc quand coordonnateur gouvernement comme nde azokamba gouvernement na président république boke etamboli nde na proposer mokonzi mboka pe asala pe bongo ba secrétaire général na ye motanoma bango te mais lokola baza bakonzi administration bango de kokamba mboka a continuer tina ba entreprise na ba entreprise fait kolongola ba comité de gestion nyonso eza ba politicien nommé na wa autonomé a mikolo nyonso ba longwe azui ba directeur ya kala pour marcher à ça bongo azui ba directeur ya kala c'est à dire que le directeur le plus ancien si ko ba ko pesa ba komba so ba za 5 plus anciens ba kotala nana za compétent nana za ba condition malamu nde sikoyo ba ko pona moko na bango ale pona koza mokonzi ya entreprise nde wana siko bana ndako soko za na onatra bazui parmi les directeurs les plus anciens na onatra oza de Gérard. Donc bisika nyonso ba do mandataire ale balongo il faut que longola politique na ba entreprise na SNEL partout ba to nyonso balongoli pote moment wana politique ekota na ba entreprise te politique ekota na gouvernement te chef de l'état na administration mboka po ye moda ko répondre na ba congolais o géraki mboka ndenge nini ba ko tuna na coalition te bakota premier ministre te ye moto akopesa yana bana mboka tata 5 ans kamimbo ko sali nini. Donc mayela liboso na posa yango na pona solution liboso solution ya mibale soko mongonza mboka aboyi koboma atali keno koboma parlement abomi parlement te na lobaki na bino ke tango babomi pona élection ministre intérieur au secrétaire général wana koza na intérieur na Nations Unies de bakosunga biso to sa élection mambo aseni eza lisote poko na solution exacte na 60 jours na 60 jours awa to za moto aseni te et koza ba jour moulai alors Nations Unies basunga biso ministre intérieur allez parce qu'attends encore avec la CENI c'est le ministère de l'intérieur qui est plus impliqué mambo etali ko sala ba élection solution ami balé soko ba pasi parlementaire. Mais premier c'est mutomboke il faut longa attirer conséquence à kotomboka naye donc mukozamboka akosenga ya attirer conséquence à kotomboka naye alongwa na gouvernement bakwei. Alors tango bakwei wana ata solution na mibale akonomé kaka secrétaire généraux bakamba mboka pendant que ba secrétaire généraux bazokamba mboka kuna mukozamboka lokola parlement etikali a nommé informateur moto akoyeba nani baza ebele pona kobimisa premier ministre informateur akoyamba ba plateforme nyonso ba parti politique nyonso pona kotala oyo banani baza bomoko bango nde bakobimisa premier ministre tango coalition asika po bato to bakokima Kabila nana kolinga
kokende kobima comme traître en mboka bato tout bakwa kota chef de l'état lokola Kabila kokota en opposition asoa majorité à sika siko tango bakobima bozolanda majorité tango bakobima bako changer bureau ya assemblée mabunda akozonga na ban ba changer bureau ya sika siko bureau ya sika wana nde sikoyo nouvelle majorité de bakosa musala en fonction politique à chef de l'état nde to débloquer mboka wana sikoyo mboka ezokambama na makanisa mokonzi ya mboka oyo aza redevable et pas peuple congolais à ce moment là élection anticipée eza te to continuer ti 5 ans ya suka mais na bosanaki tango solution ya liboso ya koboma parlement soko abomi parlement mpo na yokaka ono bato bazwana bakotikala te soko babomi parlement baboma assemblée nationale badepute bakomi bachomel bakosangana te bakosala réunion moko te bakofutama te 6 mois bafutaka bango ya suka eza te banyoko bazwaki moto akuta kofuta na ndenge na ye il faut bayeba eloko wana déjà donc parce que oyebi ntango tokomaka constitution biso nde tokoma constitution ntango tokomaka te parlement to assemblée nationale bakotikala ti badepute mosusu baye soko mandat ekoyeti na suka mais awa soko mandat bakati yango babomi parlement bokotikala te bokozangana pe te bokofutama pe te eyokama bongo eza logique te non bakotikala ti non wana miyibi nde bazokoma bongo mpona kosatisfaire kotia doute na bapopulation ya congolais population ya congo bocomprendre makambo masolo te donc nde misala ndenge nasona bino nde yango wana napesi bino merci mpona patience na bino je crois que c'est tellement clair que mituni ekozala so mituni ezali naza na bino so mituni vous savez que à quel moment là sur le plan psychologie des négociations à quel moment on accepte de négocier avec quelqu'un en psychologie des négociations on ne peut négocier avec quelqu'un que si on ne sait pas les contourner, on ne sait pas l'écraser. Pour que Félix Tshisekedi accepte de négocier avec quelqu'un, il faut que le monsieur ou la structure l'empêche de continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu a la capacité d'empêcher Félix d'aller jusqu'à la fin? Il va négocier avec lui, pourquoi? Vous comprenez? Ça, c'est sur le plan théorique pour ceux qui ont appris la technologie de négociation. Donc, ça s'appelle le rapport de force. Et nous avons rédigé la Constitution. Il est vrai que quand on a rédigé la Constitution, Martin n'était pas encore parlementaire. Alors, quand on a rédigé la Constitution, il faut noter, mes amis, quand nous avons rédigé la Constitution, nous avons prévu ceci. Nous avons la majorité et l'opposition. L'opposition n'est pas là pour conseiller ceux qui dirigent. L'opposition est là pour constituer une alternative crédible, de sorte que, à la fin du mandat, démontrer l'insuffisance, l'incapacité, la trahison de ceux qui gèrent. Vous comprenez? Alors, ça c'est pour atteindre les élections. Alors, si vous ne voulez pas arriver à la fin du mandat, montrez à la population comment ceux qui gèrent sont mauvais, ils sont incompétents, ils sont des traîtres, et à ce moment-là, vous soulevez la population pour qu'ils empêchent ces gens de gouverner. Alors, ou vous considérez une alternative crédible, ou vous soulevez la population d'empêcher les gens de gouverner. Et à ce moment, on vous appelle, vous êtes l'interlocuteur, c'est à travers vous que la population nous empêche de gouverner, on négocie avec vous. Ce sont des petits principes de tous les stratèges. La proposition est inappropriée.